Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Live oeza ba Brazzaville. Batomboki makasi. Batomboki linde kuna bango moko. Alekaki na réseaux sociaux pour témoigner le bakino amonaki saki Aïda afongola kiome na kati kuna amonaki na ye lambate amoneka kabazala babilo moko akujuja lubika wa lubaki bande koni bafongola live ba Brazzaville pour live eza ba Brazzaville batomboki babi non yo ko bebisa réputation ya biso ba Brazzaville ata parce que qu'est-ce qui prouve que ça qu'on est na babilo kwana mais ata ce qui peut zaki na babilo kwana. Qu'est-ce qui prouve que Aïki Kozon a na Brazzaville? Pourquoi ko baby sa réputation ya ba Brazzaville wa boy? Ce qui vraiment makambozo le baiser solo ki yom to mona ki sa kwana mata oya ko expliquer biso parce que apparemment amata ki na live na bango. Amoni pression le ki makasi amati makangi solo. Ba lobezo convaincre bango te makamba solo ba. Batomboki makasi mais ba pesi quand même Aïda ba force ebele ba encourager ye ba lobi que toza libota moko ba ba ko kondimate que ba pepsi Aïda réputation parce que ba tebele ba linge ba ndimaka que ba faire croire ba toka que Aïda kende Brazzaville pour ba kende ba sokoler ba accès moi doza kisi patati patata ba ba lobi pe non qui c'est ça partout bino bonga bo faire croire ba qui c'est ça na Congo te zaka na Brazzaville moi débé kota ki wana mais batiaki penza ba batu nyonso na même sakité ba mekeka même ka pour défendre ka mboka na bango puis couper sa main forte en tout cas na Aïda Kapilas bolanda video nga pe na olanda na bino tokutaka na ba commentaire parce que débat vraiment ezalaki makasi débat ezalaki entre bango na bango en tout cas ba potani mais sur 100% ya ba avis na koloba 85% ezalaki vraiment favorable par rapport ya actrice na biso Aïda bien que ba page mususu ebandede ya kokoma ke non abungisaki na yango te ezalaki buzz asalaka bopatala banani balingaka ye moi succès silinga azwa succès misusu balobi saki ebungaki penza et puis abangaki makasi aza mutu abanga bongo parce que makambo eza ebele mokili oyo esi ebeba mais na sepele na live au makasi en tout cas il y avait des gens vraiment qui étaient censés mais ba Brazzaville ba lingité ba beb sa réputation en mboka na bango bolanda elle t'a pas donné la permission au fongola saki wana au fongoli yango za mwasa libala obe moni biloka kisi na kati ça dit retour na kata ndaku na moko otu na afu sali comme foko raisonner za mama ndaku ndo za bongo nyoso bano mona na ndaku no bano fongola ka o fongola nzu wanganga siko to ndimike bakisa neza ya Aïda mbongo pesa ki na kati siko osandeni fo mukolo saka biwi biloko na ki na kati za pene nga meza pe na mbongo na kati do ko moni biloko na rusaka fo mona pembo basi aboy ana saka au fait, bonjour d'abord la famille. Là, la live au pays Brazzaville. Je suis congolaise au Brazzaville. En fait, là, premièrement, la globale, il y avait pour la visibilité. Là, comprendre, il y a les bossos. La visibilité, la réseau T. Donc, moi, le but que nous, moi, ça, ma vidéo, pour la visibilité. À quand tu peut-être regarder la vidéo, voilà, le but que nous, maniqué chapeau, maniqué au tine, les billets, maniqué au global, ma chérie, ya kaye ça, boy, toi, ma famille, elle est bête. Bon, déjà, d'abord, moi, je me dis, qu'est-ce qui prouve que non, c'est bien elle qui a le sac de Aïda. Ni raison, là, c'est qu'il y ait motazo de détenir un sac à Aïda. Parce que si réellement c'était le cas qu'il y ait motazo dans un sac à Aïda, quand on regarde ça la vidéo, elle allait montrer le sac. Elle a dit, c'est ça que non, on a Aïda sac là, et ça, il faut le sac là, ça, de la tonga, il faut la l'eau. Il faut le là, tu nous numéro WhatsApp, oui, dans ça. mais déjà, quand on a Espoir, modérer live. Fais ça, on va parole. D'accord. D'accord. mais la pasteur minée va faire la kiss. Comme le foyer, Asta, Anna Combo. T'as le bosson à qui s'est à a quand peut-être on va ça bon salir comme Aïda. On salir comme elle était la congolaise à Brazzaville. Je soutiens Aïda. Alors, kuta makasi ma moisio. Alors, kuta likongo. On soit visibilité de ma chérie aussi. Oh, non, ma bête, non, voilà, ma bête.
okasi ntango osala bongo mpo asalir réputation moninga bana bamoni asalaka na kisi asalaka biloko ne asalaka na kisi moninga ye azoplaindre na eloko ne c'est tout à fait normal même nga na vanda boso nabungisi eloko na nga na kati ya lopango na vanda nakoloba na otuna baninga parce que eza ya nga natuni nani amonaki eloko nanga soki moninga amonaki akoya kopesa nga eloko mais tu n'es pas censé tu viens sur la toile pour dire que non namonaki kisi nasalaki boue so asalaki yango likolo ya nini po apesa mbongo alokuta mwa mwasi oyo alokuta mpenza merci na kiti yaka wana alaki ndoki ozwa visibilité te ma chérie osumba abwe kosumba yaya n'importe quoi Allô? Moi. Allô? Nga lina loba boye. Aïda pona nga ana droit ya ko réclamer biloko na ye. Yale loko na ye ya musala. Et loko ezali ya musala. Parce que ceux qui a perdre ngo, il faut aller là. Maintenant oya leli babimisi ba sujet o azolela seke la mangwa ki akisi babimisi misusu kuna o pululupe ya ye kenda ki bongo après makambe koma ki non Aïda na droit kulela moto pona ye bakeza Aïda fala te lamba wana et ceux qui peut-être ba retrouver sac yo comme luko fongolo luko ye ba ye bisa déjà kana tenu na kat donc soko du sac na madame pesi bo tiko salir réputation ya ye aza artiste tambo lo ba bon ya pa ba santo inaye toko inaite ngana za ko za Brazzaville nazo soutenir Aïda na kolela koloba poyo loba maman je chika mudinga sisa koloba nazo soutenir Aïda na ma déclaration et tout na soutenir ye biso ye aza wana aza artiste biso to ko soutenir ye tamno bozo ba bene po bato ba yinaye même si peut-être eza so bongo bo gardango pona bino bo tiko sa réputation na ye ana droit ko réclamer bloc on est po eza bloc à musala les fois na ye pour réclamer c'est que Aïda na taxi voilà nini ya moi ça m'a bien et voilà problème je le collectif bonjour trop bolobi la papa loba pose la maman oyazo loba si sa propre papa zo parole tous à ordonner flash à aussi on est tous des Congolais on doit se soutenir. En tout cas, moi, je n'ai pas aimé. Je ne veux pas la Congolaise à Brazzaville. Là, je ne veux pas, je suis dans Brazzaville. Ce n'est pas bien. Quand même, sa réputation, elle est normale. Moi, je suis que non seul artiste, Anna Kisiaka Aïda. Même ça, Anna Kisine. Si aujourd'hui, elle est Aïda, c'est grâce peut-être à Kisine. Peut-être que les Pambolines, les Batikele, les parents, les Kokonaï, et l'on est la famille. Donc, quand on va dire que non, Aïda perd ce qui n'a ni abomi motona Kisi. Mais non, on doit pas être méchant jusqu'à ce point. Et ça, frère, les motos, le côté qu'on a dans sa taxi. Frère, on a la problème digital. Alina ko tika ngomba na télé Congo ebite soki wapi même na beach alobi ke nombo Sarasta ala ko luka yango yo bo benga depuis kin aya ka peut-être na on travers monter ko jo sac mais pour ya ko jo intermédiaire al ka liboso lo ba ke non sac Aïda yana kisa kacha bitenzi ata za bitenzi tali yo na ni non quand on compte le monde wala comme la visibilité yo oh aïe to ma chérie d'accord maman tika papa loba maman na ngi non, à bientôt. Voilà pourquoi on va visiter ma case, ma chérie. D'accord, papa, d'accord. Eh, baby, ma Congolais. À qui la parole? À qui la parole? Papa, hein? À qui la parole? Si tu n'es pas sur place, mon tomosu, ça doit parole. Dans le bibo, ça rend un fils qui a 15 secondes à l'oba. Loba. Ok, et l'on a l'oba. Bolim Sarano, d'abord, est-ce que live Oyo est enregistré? Ceux qui sont enregistrés, non, c'est pour la première l'oba. Comment est-ce que la vérité? Mais Oyo Bolam pour la mission nyonson, Oyo tous le baba n'importe quoi la mission. Ça qui est Aïda et Bungité. Ça qui n'est bungité. J'espère que bien tout Bozar Boebi Arnaud Dunguma au Baïm Balaba Fabuka Sabina Filé maître spirituel. Aïda ça qui n'a bungité. Ça qui Aïda est bungité. Amiyebi place c'est ça qui n'a ati kani Loba Oya Zoloba. Amiyebi place c'est ça qui n'a ati kani Loba Oya Zoloba. Ati Loba qui est en tout Brazzaville tout zoni naie qui ça qui bungi non ça qui bungité. Amiyebi n'est place c'est ça qui n'a. Donc et utika mon anga pona Loba yangwana. Donc nous sommes toujours sur les réseaux sociaux. Ils ont un mascara, ils ont un mensonge. Donc, à Miebi n'est place, c'est ça qui nous allait.
Parole de Arnaud Dungouma, maître spirituel. D'accord, papa, merci, Toyoki. Merci. Ok. As-tu la parole ici, là? D'accord, Loba. Loba, maman. Bonjour. Bonjour. Si comme moi, si on a compris des rôles, n'a été en Luca visibilité, Tony. Ce qui est vrai, yo monisa ka moninga. Ce qui est vrai, au monisa ka moninga. Ako lobelo ko ya lobite. Ça qui yo moni o lokoti saka moto mama ko fongo loketa la tina kata sapato. Sapato aida la takiza molai non. Et akata ina été au fait bloko na kati po ekokai. En tout cas visibilité on fa ça so lukela ngo esopie makasi. Oh na ngana lobaka yangwana. Merci, maman Toyoki. À qui la parole? À qui la... Bonjour. À moi. Bon. Nana ajouté quelque chose. Na bana yo ka live depuis Bobandaki, depuis la Bobandaki j'étais là. J'étais là. Et je suis choquée. Ma camusus na yoki ba tout nyonso parce que ba défendre ba vraiment par Yaïda. Mais il y a des gens ba musus ba lobby que non, il fallait pas Aïda aller là. Donc pourquoi c'est que il y a des choses dedans. Je voulais seulement rappeler que artiste Fally Ipupa. Na kota la boé, la visibilité et vie na recherche Fally Azana Mboko pour les cas. Aïda. Mais je me souviens 2023, c'est 2022, Fally Abumisa montre. Et ça l'a tapé ma caméra réseaux sociaux. S'il fallait à ça la recherche, bah trouver mon tableau Aïda montre. Il fallait à retrouver mon travail. Donc je peux dire ceci, c'est normal Aïda Azala na souci. S'il vous plaît. C'est normal Aïda Azala na souci ya eloko na ye car eloko nyonso na mutila la très cher. Ba musu baza ko loba ke no biso to bungisa biloko na singa. To bungisa biloko par-ci par là to ya jamais coller à la réseaux sociaux. To na ba visibilité te wana lokola ba Aïda baza ba artiste, baza ba artère, baza ba to ba yebani monde entier. Baza la facilité à na réseaux sociaux. Ala na facilité à na réseaux sociaux. La canaille, bah, oh, bah, on a facilité comme on a mon mais surtout on a la reconnaissance, nga particulièrement na bungisa téléphone l'année passée. J'étais mal, na lalate, na lela boutou mo bimba à cause de mon téléphone. Pourquoi pas Aïda? Biso to yebi Aïda à travers la télé na yewana. Aïda soka lati te niwana. Aïda soka lati te niwana toza na facilité to sepela katanga jouer rôle na nga kuna ninga Aïda soka sali rôle ya kizengi par rapport à qui sérieuse. C'est normal, Azamuntu, et c'est l'eau qu'on a ébungi. Et du coup, tonton Amati, pardon, je m'excuse, Amati a disant que non, Aïda Ibesika Sakineza. Mais pendant ce cas, Ibesika Sakineza, pourquoi il y a qui comme ça pour les réseaux sociaux? Et ceux qui dame, Iwana Lobby, que non, Mona Kisaki, pourquoi il y a qui sous comme ça, que non, j'ai vu les sacs d'Aïda, et ça, la vidéo qu'on a catché. Déjà, premièrement, à BBC réputation à Moto. Parce que artiste Aïda, artiste nene, Aïebani dans le monde, à Kendara Poto, à Kendara Congo Braza, et puis à Zana Congo Kinshasa. Aza parle quoi bisote ba oyo to yeba na bisote zona ba visibilité té aza artiste déjà tant on zona ba réputation wana ke na saki na kota kibo na mona kibo eza ko baby sa réputation ndé bino bozolo ba il fallait benga muntu kuna na ake na bitch alakisi basali ba moyen possible pour que ça qui est retrouvé na mukolo na ya komi afungoli na autorisation ya nani ti Aïda ayebisa ki ke na bongisa ki saki est-ce que alobaki na biso so bomoni bo fongola bo mona nyosa na kati ya ngai non alobaki bo trouver lenga saki so bomoni bo gardien mo. Et puis quand il y a lobby que non on a trouvé ça qui bosse à la signe c'est normal il fallait que les bon il y a qui na ba niveau na papa dia micro voilà merci tout cela est pour na trouver visibilité azo lukanika amata aza ba abonné aza la soki nini na on a réseaux sociaux mais en fait déjà que ça la bon ils a ko sa réputation à moto en tout cas na regret ma casse et du coup azo tia maneke comme bref déjà maneke to mona ki na vidéo moko ya ki asala ki live attention s'il vous plaît tapotez le live s'il vous plaît tapotez aloba qui concernant Aïda na façon le bela qui c'était pas bien alors tu as les sous maneke témoin pour que maneke ça la nime alors ba parole na a publié les sous et ça déjà coupé sa réputation en tout cas moi na CPD vraiment j'ai des regrets pour ça na CPD vraiment bon que voulez-vous eza makambo yaka nzamba sunga ça qui a aidé mon nana à récupérer biloko na qui n'a pas kota et puis cette histoire là to bossa nango c'est ça on a ngana merci beaucoup maman à qui a la parole merci chérie bonjour tout le monde bonjour papa bonjour nalinga kana lobelo komoko to bossa na souvent les choses biloko monsieur zakana valeur sentimentale. Attention, tapotez le live s'il vous plaît. Valeur sentimentale, c'est-à-dire que ndetinga maman nanga sombela nga biloko ebele ba bijoux tout ça ceux qui na bungisika ke loko moko na yeba biloko nanga nyonso donc nazara mutso na bungisi loko moko naza capable na lala te butu mobimba
pour nana lukelo qu'on a place ni nezali. Et ça m'est même déjà arrivé d'être même triste na leli parce que ezelo konanga. Vous comprenez pas qu'ils ont valeur sentimentale. Ezelo komoko ala tarango na public. Sorazo lelo konaye aza mutu. Faut pas avoir tout de suite les pensées que Akeko Simba Kisi, Akeko Simba Kisi ou Asimbe Loko Boye. Non, tous na ba valeur na biso nde to tambola raboye. Ozana biloko na ndako na yo, même ceux qui ne kono asengi yo okoko pesa ngote parce que loko na valeur sentimentale na yo. Et loko na so bungisi yango, oyebi ki loko ezo na bungisi yango vraiment. Je suis foutu parce que loko na lingango mingi, so na latiango et sala nga boye. Ezwakanga omona pokuta na pe na babi kabelanga omona na sombango omona boyi okoza na pasi et loko oteka kangote eza valeur sentimentale. En plus de ça aza artiste ngana za artiste peintre naza dessinateur na sala ba tableau biloko na ngane na sala bongo et loko na ngako bunga bongo te muto ya zunge loko na nga elimwe na luka dans tous les sens possibles na loko na nga ekwapi. C'est tout à fait normal, Beau comprendre yé et loko na yé. Ceux qui m'ont sac naïe, as artistes, as tout public. Il y a ça que tu as droit à relancer public. Il y a 2 jours, la maman n'a pas qui bus. À quoi ici téléphone naïe, mais mouta à l'euro. Mais au final, tout ça là qui tout, na benga qui n'a pas benga pour tout le téléphone wana. Bon, il y a tout public, soit bon c'est le qu'on a là dans public, ou épée ça rabattre c'est single. C'est vrai qu'à quoi qui tongi ça, à quoi son bazuka modèle wana, à tongi simbala moko. Et puis à la tiango. Maintenant, il y a l'ingé loko na ye, eza façon na ye ya ko agir. Peut-être émotion na ye na bino batu eza ndenge morote. Ndeto vivre na mokili bo nzamba sala biso nyos ndenge morote. Au mona ate bana mindele mususu, bazana na ba style moko bizarre mais mundela mona ngo eza normal. Pas na biso to mona ngo eza normal te. Parce que mundela comprendra pe mutu. Na délire na ye na monde na ye place azali. Enga en tant qu'artiste nazana monde nanga. Nazana biloko nanga. Toi, en tant qu'artiste dessinateur, nazana biloko nanga, ba penso nanga. Tu vois, au koko tate boyoyi na kati atelier nango simbeloko. Tu vois, na ye barabiloko nanga place kei. Na 3500 tableaux na atelier nanga na ye biango nyos. Moko na ye biango. Ce que loke bungi na ko linga na ye de kewa même s'il faut, c'est tout à fait normal. Yango kanga na ngana loba. Valeur sentimentale bolongola ngote. Valeur sentimentale bolongola ngote. Merci beaucoup. Pardon maman chérie. Bonjour à tous. Bonjour maman. Là, vraiment, et l'eau que côté tapotez le live, s'il vous plaît. Bah, toi, c'est que vous n'avez pas tapoté live, pardon. Toujours, c'est la 15h, tant qu'elle est dans live, il y a la fille. Appelle même, n'a pas la vidéo, oh, il y a la fille à poster. En tout cas, elle a passé. N'a habité à sa quinoise, n'a biso, tout à sa brasavilloise, en tout cas, elle a vraiment passé le belouana. Qu'est-ce qui prouve que Babiloko, oh, il y a autant à babitenda rouge, kangi, masala, wana, zo pesa ba détail, et c'est, à mon nom, la cacha sac. Un an, il faut que Baba Teni Aïda a précisé bien à son barana tombola. Biso te dit l'ora tombola et dit maka vraiment rarement. Et ça, et l'oka kato teke, na ko perdre, na kene na boutique, mon la somba qui na ko retrouver en haut. Ata ko toza na banda kuboso sukule lamba onde papa utuluba. Ce ba yibi jeune faisant na lamba na singa. Tebi ba réalité za la baninge belé, peut-être pas au banga bilamba na ye, et que tombe na mutamabe, ako yiba pe moto, ako sale, contexte on a la fille à na ngote, akeka na contexte ke Aïda c'est que ça biloka kisi. Ok, si ko soke za ba bilo na kiss. Est-ce qu'Aïda za li boma azazo ba bilo na kiss na kata bateni? Non. So za na kiss ni arobate lango ayi place na ko protéger ngo. Alors tu na kata ça qui a bateni tournage té. Donc za la ba n'importe il y a des fois TikTok et comme ça biso babuzo ba bête na tel point ko ka visibilité. La fille pendant ko ka visibilité, oya ko kota manike net no manike mo no mito. Alors ba lelo anatonga lobi likambu boy. Na pas changer maloba. Si ko ton yo lobi bongo ça que ça na boko non so qui Aïda porter plainte. Et que oui ça qui n'a pas pesa qui n'a mbongo ne lo comme ça na kati après yo on na réseau olo ba ke ba kosolo makambo to ba un peu ko sunga na lo ka boy sko zo ka bala no na privé net nga Aïda kutuko lo ko za ka ba teni lo ba poza biloko na lingama parce que okena ngoma be biso sto lo ko ta biloko lo ko ti téléphone ozo zela so ba bengi a téléphone za na boko nanga ya ka adresse boy o retirer a ko boyo meme ngo na réseau o ba fi biloko na moni na kati si connaît nga pena ko na lingi na ngai ka bongo aza na kisu pa na lingi ye. Parce que mon kila le lope mutu na mutu ba ninga ko se protéger. Po yo pe so ko za ki fi amabe oyebi ki ba tenya Aïda te bi ki na monde théâtre ba me comme belé. So mutu so asali bilamba ni mabe. Namba mapa mo pe to boya elamba na ngela libanda te to boya pourquoi na bi monde abutu te oyo le kana singeza te. Ezaka te so ko linga mutu te oye na réseau po ya ko sambu c'est pas vraiment bien. Ba bilamba na ye wana ti azo insister eza bilamba e bimara tout le temps na ba tombola te ezela kato te akoti na boutique a sombi non. Ba tenine wala eza unique au monde on peut que ezala ka e pa na ye. Ba comédie basé belé mais ça la comédien a utilisé ba loko en tout cas la fille on va me faire un canal nga cho commentaire ya ko finga mais le roi la mona qui live on a yelo live c'est pas bien de toute façon au qui Aïda te on a là niveau qui on a qui jalousie
Pour ça, la kiss, la kiss, n'a qu'à ça qu'on doit. La fille, au Luca, au moment où quand tu n'as pas la compte, on a la visibilité, on a abonné, belleté, on le qui ça, Moutoumou, Azasta, maman, au tel qu'on va lui fallu à montrer. Il a fallu à montrer, à montrer qu'on est normal. Il y a eu d'abord le retour à la kiss. En tout cas, la moindre est normal, à cette recherche, à Azasta, à vous. On lève, s'il vous plaît. Non, maman comme na suka pardon après na réseau Maï quoi la ferme ton micro Maï et regarde ton micro Maï na moyen ko joindre Maï ferme ton micro maman toi tu as déjà parlé quand on a nous ma chère je m'excuse na salle lio vidéo na retrouver ça qui na yo pour na posa nango Agnès quand tu viens de monter tu fermes le micro ton micro c'est simple on passe ça message à bongo bato bako partager bako micro qui na yo mon ami esili on retrouve moninga au PC ça qui bo silani est-ce que c'est là qui important fongola ce que c'est là qui sa batu yo fongoli suko pumbwe au kufi fallait qui ça bon maintenant yo mto fongola qui saki pour moi que qui c'est ça le coup merci maman chérie na c'est pas on te fallait venir bon mayo le ko ndo fongola saki wana azate maman j'espère merci beaucoup maman à qui la parole je suis là maman parle maman Agnès s'il vous plaît na éviter pourquoi maman oyo aye pour na kusala ngo live. Dernièrement, on a mon message à Jonathan Okomo, à Ndosana Maria Touba. À lobby, dans ce monde, on a deux camps. Soit Oza Nzambete, Oza Diable. Aïda Azanaki, si toi Azanaki cité, c'est pas son problème. Mototo Azoluka, Nengni Nakomata na vinaye. So Kangamina Nzambe au réussir. O papa pour ne pas choix au Kinokota Satan, Ana Chouanaye. Donc, Aïda Azanaki, si toi Azanaki cité, et Talibi sauté. Bato tout au soutien à ba musicien. C'est la 15h que le live à Sandra. T'as porté le live de maman. La Nzambete ya kuta bloka Aïda ezanaki cité ya nini. Scolaire a ça live wana. A baby ça soit disons réputation ya Aïda a gagné nini. Et puis azozwa maniki a côté na kati ba problème na ye. Ya ko ça live. A ça live ya bloka ya moina saka Aïda c'est tout. Pourquoi a côté maniki? Quoi tu as conflit entre maniki na Aïda? Déjà Aïda ye wana en tant que a respecter maman, a maman na moni vidéo ça elinga mais na CP na ngote a respecter en tant que maman. Ye scolaire azoya atia likamwa maniki na kati. Pour amettre bango sous na conflit makasi. Loba par na yo zo ba vi na zo na poso zo ba vi le kanzela. Pourquoi côté maniki? Pour so maniki a monisco maniki asa la susu audio mosusu. Asa susu live bona Aïda. To sala bongote, to za basi. Pourquoi ko loka ko tutsa baninga mitu? Aïda za na kisi to za na kisi. E ashwa na ye. Anzimi na ko kene ko bonga na nzela kisi. Siko ya yeni na kati. Ce que ça qui Aïda na kisi pourquoi elle resserre biso live poto ke na parce qu'on a le bibo et to boy Aïda y a misa biso ka star mosus comme ça to sepela na e vraiment na sepelité na sepeli même pas na audio na e to la live na e ce que ça na kele absolument que kokota kuna moto afongo live vraiment merci to pour to merci à qui la parole maman après maman Agnès c'est qui là? Après maman Agnès c'est qui? À se dépasser. Oh y'a besoin parole à Zoa. Oh y'a besoin parole à Zoa. Maman Agnès après c'est qui là? Oh y'a besoin parole à Zoa. Moi si wana a omona bolamu te na ndinga zo ke bebe sa réputation baninga. Akotika komona bolamu te na vie na. Qu'est-ce qu'on a ninga mabe nga pona nga kutuko ninga lokota sac wana star o luka sac OK na bengi pena na privé Aïda na retrouver sac na yo mais on peut s'en autant tellement la fille a ça soucieuse ya bio na ye ako pese ko moi quelque chose a vu sac na ye nga eloko na bandela lo bomoni kala ton ndo la ba boke ezala na théâtre moko ezala mutafungoli nzunga biloko ko pigeon pumbo ye pena tia zu occasion ko fungola soit disant biloko ba kisi biso to yebi ba règlement ba ya ba kisi ndenge ezala au fond les qui yoté o la lipo la mko yo pesa biso message e beta ote vrai pas ça qui ça gango biso na live to mona a dit ça qui te lokuta bon ça kala ça pela bilamba to ndima po ça ke ko ako ke somba e kokana bongo mais ala c'est lamba to mona to ndima visibilité na ndenge mabebo ozamona mwasi kitoko te OK luka visibilité TikTok et comment mtalela la muki alukine ka sala mafinga c'est pas bien la fille. Mais maintenant qui sont etobolo mis comme aveugle ndé ton dit ma peut-être solo que Aïda za la kisi et comme si film ko aveugle même si so ka lobi que do Aïda na kisi ay bongo ça le que Aïda na kisi ba surtout ba ina Aïda ba mata live ba lo mabe Aïda toko
olinge kaka na kisi na ye bongo kaka bongo na kisi nga kolinga basepela lisusu bana bayebi na nsima banje bana eza na banini parce que mokili ya lelo madame auti oloba explique clair towana deux côtés toi toza na nzambe ntongo oloba mpe oza na nzambe wana azala na nzambe a 100%. Soit wana babiloko non parce que akozalaka na kisi ya kosala bato bamabe te non eboso ozalaka na babiloko nde mosu baprotection parce que bisika bakenda kokutana on ne sait pas akozala kisi na ye aye moko ezokangela ye ezoprotege contre badanger babiloko ebele babiloko ya bokoko ezali yo batokeza pamba kutu bana baoke kosimba mpona nzoto bongo sikoyo ayida moto asalaka basolo akanga nzoto te pwani. S'il vous plaît, les mamans. Bango moko na bateatre il faut bazala na mwana eloko mosusu lelo awa buibui miso ekufa nini baninga kaka vie de loin poison banani moto ata ye poison kaka baninga bango na bango moko batonte ke baninga donc yo kati aida alingaka azala simple bete à part aida yana ba l'autre là ba artiste mosusu kuna oyo baza na biloko te fo aza na biloko na nzoto te loso likambo yele ayida baolandela ye po ye mutu azwakisaki ayida na bilamba ayida yapa na ye soki lelo ayida akufi bia likambo ekomeli ye bato baolanda mpe ye po ye ne mutu azalaki na biloko ayida seke ye mutu asali ayida mabe ebele oyo ye moko akomprendre yango te aza na kozanga koyeba lelo soki ayida ti mutu na se biso tu na tiktok tobelelaka ye ye fo olanda biso sako wana bilamba na live na ye ike biso lisala wana eza lisala ya dendon eza lisala ya soso oyo azokoka kodetermine na ye moko akataki na nini na ye ekomisi na niveau ke asimbi lisala biso nyonso totalaka ta tina bafilme banigérien nde eza lokuta mposo azalaki na sako wana nga alakisa yango alinga asala video na ye na saki te azodistraire bato te amekani kaka azoluka nde mpe bavi na tiktok biso toyoka na besoin ntango azomata awa alakisi biso saki na bamatiala ya soso na bamatende na oyo ebatamaki wana alakisa biso yango ka sikasikoya ye moto aza vo mwasi samba yango aza nde mayele te so aza mayele meme na sako wana ntango azwaki banga bapesi ata mbongo ebele osali mpa video en plus si on comprend bien ye azalaki oluka leki abase azalaki oluka abase ntondo wana saki te parce que ozalaki na saki alingi olakisa saki wana na video asali video ya saki alakisi aluki base aluki aza na visibilité adwa babone moi ya 3000 personnes wana yakasa adu eloko ana eloko te mpona nga mpena biso azalaki na sako wana nga sa video alakisi saki yango oyo aida so aza na moto aza na brazzaville tinda ye aya yango bapesa ye ata mwa 100 000 mama kokenda mosika te koko original awa na tiktok numero na ye afficheke partout biso tu toyebi yango awa so tokoti kota koka tiktok tozwa numero na ye pourquoi pas abengaki koka tiktok mpona koko original asalaki banino asalaki tournage na aida pourquoi abengaki ye te aza na saki te azoluka neka base mata biso awa yo sondra mata olakisa biso saki na bamatiala wana tona bezo omona yango Sandra base ezalaka résistance oluki makambo tokopesa yo makambo luki pesa ye so batiala aza comédien sikasiko akokatisa me bamboka ya bambeti mpona koluka kisi mpona se protéger te na monde ya batéâtre oyo nyonso epasa na protection bamonde kaka meme ya biso kaka bafille oyo oza mwasi ya maboko bato balataka mama bafille meme ya lelo bafille ya kilelo bakoma meme mpona bakoma kokende komikangaka basokolaka mpo ya bato batalaka bamibali batala bango bongo aida soki adwi kisi esalini mabe eza wapi Vraiment. mpona opanza yango na réseaux sociaux bato nyonso bayoka ça servait à quoi koni esali ye nakana na ye oyo aza ya taxima na pesi yango yango kana yango aka na digitalité mais soki aki na digitalité atya forfait na numero ya moto moko aloba banga bajoma mbongo aida yokasi aida nga apesa bango mbongo te na minito aida nga amelisa bango mwa bapia ye na ndako na lisoso ye ntango azokosala kota ya moto na plateau kuna ye azojela mbongo ya moto mpo abafute mais aida kofute mbongo bafute wana kaka na mbongo na journée moko ti lakisa biso saka yango comme si ye alobi ke saka yango yana biloko na kati biloko est ce que ça servait vraiment ayaka na réseaux sociaux mpona ya koloba ke saka aida yaki na biloko boyeboye ça servait à quoi akobomba yango kaka te toza na besoin tolingi ye mpe ka bongo kasikasiko yawa biso tonake tobana na ye te oyo azoba Immaculé. Nabingo 2 fois. Peut-être tu me connais pas. Ngana Flash News. Ngam na copier vidéo na publié na page nanga. Na pe na capacité à bannir le compte na yo. Ngana Flash News na page polémique. Ngam to na pi vidéo na yo on pleure.
Depuis le a parlé dans la vidéo, pour leur public avec 5 heures du temps, 16 heures du temps, et j'ai dit qu'il y a 200 et quelques gens. On a montré une vidéo dans l'ampleur. Ozo Lukabeuse, Ozo a 3000 abonnés. Ozo peut savoir rendez-vous à live. Nana koye ba ki Ozo salaka live. Occasion yangoyo. Batotu aba micro za muté. Na kangi bango tout ba micro. Tu montes. Tu t'expliques au moins. Et puis tu donnes ta rendez-vous au petit rendez-vous na yo live batope baza abako. So ba yo ke au moins likambozo loba, ou prouver au moins exactement que oui, mambozo loba nanzela, bato ba yo ka live na yo. Tu viens dans le live des gens. Bah Matisse au boy koloba et pose au ça va te rendez-vous que non tout coûte à 15 heures. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et puis bateau baza bateau ba vidéo na yo en pleurs. Ce que je le cabeuse, y a pas que bateau baza ni bateau ba vidéo na yo en pleurs. Ce qui est peut-être. Non mais arrête ça. Oh, toi Matisse yo moko, c'est on autre ndenge. Nazo mona quand même une invitation à sœur non. Na moni belle driste. Le ba na une invitation sous. Nous avons une invitation à sœur Naote. Yomoko matin na live. Tu as besoin de d'explication. Minimum. Minimum, il y a d'explication. Nani, Teresa Linda. Maman, de quoi moi, Teresa Linda. Sandra, de quoi moi, wapi. Nous avons comment on a été. Mais nazo mon invitation a été Sandra. Nazo mon invitation a été wapi. Azo une invitation té. Oh. Quoi combat? Je ne vois rien. Beldrich, je suis là. Beldrich, les papes. Mais une invitation, t'es dans le matin de nazo mon nom même pas. Maman Bedrou, je vais continuer l'invitation ou bien? Tinda invitation na yo Maman Bedrou, invitation to Matissa yo tu parles, invitation. Oh. Oh. Nzambi nangai, elle connaît pas mais ya nga bote mote mesuka baka bato musu bazotinda kaya azotinda te tala Bedrich finya awa omoni live no finya awa finya moi bloko zo mono esa lo moto o mi balo finya mona masana ba problème na on dit la toujours invitation na Bedrich ce qui les pas parce que tu dois nous expliquer. Ce qui va expliquer, après, vous pouvez se rendez-vous, il y a live, on viendra. Maintenant, la live, il faut démontrer que ça can. Donc, il y a une invitation à mon nébété. Maman, quoi, ça va? Oh! Bonne bousou, baboko. Sandra, tu as une invitation, non, mais attendez. Yo, moi, il y a beaucoup d'invitations. Mais tu dis, mon lobby m'a dit, non, mais attendez. Merci pour les cadeaux. Finyawa. Et maman, Sandra, Finyawa, bouton. Koto moni, batomi baleo. Finyango. Attendez, pour nous mon invitation à l'État. Soit tu as une invitation déjà, attendez en fait. Nous avons refusé, vous voyez l'invitation après nous la bino. Malheureusement, vous autres t'as pété. Wapi. C'est déplacé, d'accord. Ok. Bon, tu regardes maintenant. On t'écoute.
Oui, problème na bino ezani aza sœur nanga, problème na bino ezani sur vidéo wana. Aza sœur na depesa ko téléphone aloba. Ya za téléphone eza na maboko na ngai. Vous voulez blaguer avec pourquoi? Téléphone eza na maboko na yo. Ya za te tu maman. Ake mosala. Ye moko ska so ça que communiquer que sœur nanga soki nani le papa bo matisa ye Non, on a utilisé tous les deux téléphones. Téléphone eza na maboko na ngai, video bazo benge belé yango atikela nga téléphone. Monde bo miteki ça dit boluki na bino besoin bien. Mais ce que bolembo kanga besoin na bo misko bolukuta. Bino bo mele. Oh. Vous bo jouer jeter. Vous bo jouer jeter, bo avoir polar makasi. Bo polar makasi. Oh. Il est content de ces arabes, il faut ça colossal. Bapolar na biso dawa, bapolar na biso dawa. Kwa bazo loba va likambo machi bapolar ozo mona bala na yo ozo zelisa. Bimisa saka ngo kasi. Oluki makambo ko mona no. Azaka aza à côté. Aza à côté, pesa ye téléphone, aza à côté. Ndoki bokoki de boko mo lobe, bo moni ndenge libino Machi oza mokono kasi loba chozo loba problème na biso ezani. Problème na biso ezani sak ezana maboko na bino. Oh, problème na biso ezani loba. Toi. Problème na biso ezani, problème na biso ezani. On met bien en sur la toile. Ado ça la vidéo sur ça wana makambutu. Ado ça la vidéo zo publier sur ça wana. Donc bozela bomo na webino moko. Ah elobi ke yo kake musala. Ah comment ça sous vidéo? Mais ça non so kayi. Oh, franchement. Mais akoyaka na ba 15h na ba 15h wana ko sala vidéo sur yango. Est-ce que yebi que bon biso na mosana na plateau. Est-ce qu'il y a ça dans la plateau? Non, yebi sino na plateau wana. Est-ce que bino yebi que Aïda ko porter une plainte? Mais c'est plainte. C'est bon. Diffamation. Diffamation. Apportez ma plainte. Déjà de surcroît, téléphone. Moto qui a la connexion pour elle. À quelqu'un mon salaire qui connexion pour elle. Micro. Toujours enregistré. Faut babo kamena. Mama to yokayo. Bo expliquer biso sakwana bino bojo ambo ndenge nini. Na vidéo wana boyoka kiti. Oh. Na vidéo wana ba piquer l'explication. Ba piquer l'explication. Bon, on dit nous sommes en danger. Hein? Ok, non, dans la police, kuna, osela. Pour ça, ça va trouver, j'ai vu son bal dans la bino. Bonjour. Bonjour. Flash News Squad, c'est une page polémique. Yo, Zana notoriété est belée. Ce que tu peux faire, entre en contact avec Aïda pour que Aïda apporte Bango plainte. Parce que Bango, et le coup, Bazo sali image à Aïda. Aïda, c'est une personnalité publique. Elle n'a pas d'abonnés, elle n'est pas connue, elle ne peut pas se permettre de monter, d'aller sur la toile et de dire ce genre de choses. Vraiment. Elle n'a pas des preuves. Si elle a des preuves, elle n'a qu'à nous le montrer. Sinon, au pire, Aïda a porté plainte. Elle est connue tous les réseaux, elle ne peut pas se permettre de la salir. Elle ne peut pas se permettre de la même manière que tu as pu propulser sa vidéo, et aussi de cette même manière que tu dois soit lui dire de nous envoyer les preuves sur les réseaux, ou au pire, Aïda a porté plainte. Ça, c'est la meilleure des choses à faire pour le coup. C'est obligatoire. Eza poto hein ayaka mais ceux qui selon histoire à moi c'est ana alobaki ke yem daramase quand ils aiki ceux qui yaya na yem daramase quand so yana ngomo ko pas za wapi yani ça qui est sakwana parce qu'ayembi que elle utilise TikTok c'est ça soki bango nde bazana sakwana yaya apesa ki sakwa yebi ba leki nde bazana TikTok. Mais akoki pe kosala vidéo na compte leki na ye akoki kosala pe vidéo na compte leki na tenga na ramasser ki sak boy na boy atiki ba référence nyonso so ya sali vidéo te yo mo ramasser sak te ozoloba bon yo bi misi soki soki leki ne soki nan ozoloba ozo expliquer biso pe bien te ake musala sali ba bilo ngo ngo ba je mama azala makambe bele ye moko na kati ya video na makambe bele biloko ya détaillé kezala na kati wana mais faut éviter des choses
Mais pourquoi elle a détaillé? Pourquoi elle n'a pas juste appelé? Elle a pas juste contacté Aïda pour remettre le sac. Voilà! Maman, est-ce que je me demande est-ce que Aïda a cirque à Bossana qui sac ou bien par la baise? Il y a pas de photo, est-ce que ça cirque personnellement? Dans une live, il y a un le bosso, on appelle ça l'aise. Il y a pas savon, il y a pas savon dans le bel. Mais c'est ça. Ma vidéo a salé, c'est le travail. Ça n'a rien à voir avec ma vie privée. Le travail, c'est le travail. Si c'est l'heure de travail, il faut travailler. Il faut ça. Non, il faut travailler parce que bon, c'est continue dans foot. Faut éviter des problèmes dans la vie. Hein. Quand tu es star, comme TikTok, mais tu ne sais pas les combats que tu es en train d'encaisser. Est-ce que posant la live déjà bolobi, bino to wana live oda bolobi. Bato ba matisi kana balobi te, botikana bango pe tomba loba. Panel baloba ki bongote. Bato ba na se ba na posa ko yoka bino. Boloba moko bato ki. Deuxième personne à aloba. Deuxième montant na deuxième position nani. Maladia soki maladia. To yoka, fongola micro. Baloba lokola bato ba kosona na panel te ba mama. Nga na lobi boy, nga ya zanakine. Na lobi boy. Kishasa mokili monde ekoma na makambe belé. Ndenge apesaki ba détail o litia la sauce o na kata basket o nini boy to boy te c'est bien bon on informer biso to comprendre que ezaki na biloko ne ya mabe mais c'est son travail, c'est sa vie et ça n'a rien à voir na makao etali biso te ce qui réellement que grand fan ndem taper ça qui est sac c'est que grand fan a besoin en ngote apesi à s'en charger nango tant au PC au passer biso message ton dimi que non ezaki de la biloko on a confirmé pas nous ba bakaza na kisi ou pas mais pour na yo moko pour na sécurité na yo moko ouais ça ma spiritualité. Zabe po salo mabe azana besoin maite ni avion ni so ba komeno salo mabe ko salo mabe libérer biloko wana soki sakane ezana ezapa na ye abenga Aïda komela ye soit asala message ala biso réellement que ça kangoyo donc so bo contacter nga numéro ezana bo ko zongo na adresse bo beto na bo pesi lieu moko bo o ba ko za sak wana c'est tout ce que là on y comme article téléphone azate il faut ça sur vidéo so ba to mo zela yo ou bien comment si tel est le cas il faut éviter des problèmes yo na ngalo baka ngwana. Donc, ça fait la micro, toi, comme bon, les problèmes sont que Zawana Aïda Salamaïle. Le rôle de star, il y a des sous fina et commis en danger. Bah, comme il y a quelque part, il y a cause de ça qui n'a pas salé les sous ma vie. Pour Nanga, ceux qui ont un blog très important, à Monique, à renouveler quelque côté Moussou. Ah bon, mais l'année mototique. Mais ça star, à ça, tu vas bien sûr, ça simple, bien à l'école, le qu'on a salé le côté. Mais il y a la star, à partir de l'eau, tu vas bien, il y a que tu as un adresse intel, il y a cause de ça qui peut m'assaler ma vie. N'a pas ça sur l'idée, et pas naïe, mon Aïda, et barrelo. Bonjour, bonjour. Mosusu a bimi soki wapi ou a sali vidéo a bimi soki wapi ya pina mosusu awa ayangi lobi aka aloba pesa ngona koko déjà apisa kango déjà na koko donc na zo ba te putain de merde bonjour aka sali vidéo aka sali vidéo boka sali vidéo ata mon côté wana lobi apesi na koko nde nani aka azana siawa yo wana mais aka azana pointe noire azwi sak wana ndenge nini aka ngwana pointe noire oh aka la boude aka ngoyo na yozo monete namoni ete nazomona ete te nakanisi aka wana ya pointe noire d'accord. Bonjour la famille. Bisous problème, monsieur, à 10 personnes et ça les vidéos à sac à Aïda. Ou bah le côté sac, c'est pas notre problème. Problème est commis à Waye monta le côté sac. Pourquoi ayo le babilor oyamuni na katia sac wana? À 10 personnes et ça les vidéos, on a le côté na c'est pas un tel, c'est pas grave. Hier monta le but comme ça mona qui bilor na katia sac wana. Comme si elle pouvait pas se retenir, elle pouvait pas garder ça pour elle, fallait ya ko bima ça la buzz. Papa Matissa nanu aka ngwazana c'est azolo bakuna. Matissa nanu, s'il vous plaît. Il faut à l'accès, biso ce que bilor wana. Donc on peut pas attendre 15 heures. Pourquoi 15 heures? A tia biso ba photo. A filmer na ka sac à pamba so bilor on a filmer l'accès biso sac. Quel boulot, quel boulot téléphone. Nana kena musala tika téléphone. C'est pas normal, c'est pas raisonnable. Moi moi suis abimi au alokoti sakango ndeko na ikopesa saka motema mabe parce que yo soko lokoti sak ne ba ndinga bazo loboko django photo au pibia na du sac na yo Aïda ya ko djwa mais pourquoi ko fuye saka moninga pe ko loba na bato ki ozo dila 15 euros la vidéo ya nini vraiment vidéo pour na nini
a motema mabe andoki wana mpona kosignale kaka yo tokoya mobondo même 2000 personnes tozosignale kaka compte noir po babanga kaka ya tokoyaka biso nyonso tokagum ya bien te wana kosalir mais wana yande lokuta moto esala nakokoloba wana eza vrai lokuta moto esala parce que loba bandeko nanga problème eza wa ndeko mwasi wana oyo alobi ke alokoti saki ayida moni mokila lelo eza na lukuta mingi akoki mpe kofongola saki ayida si réellement vraiment ke ye nde moto amoni yango oui toboyi te mais fallait pas aya koloba bazoba oyo aye oloba ke eza na babiloko na kati eza boye soki eza bongo so takozwa mpe biloko mo asalisala atie na kati palobaka ke omoni yango oyo po mokili oyo vivre toyebi mitema bato te vi kazoluka visibilité na ye na nsima ayida akokotia mpe kotia bozala nde mayele aza ndeko na mwasi si réellement eza bongo bende pembeni koyeko bango na public point kobebisa réputation na ye hein nzambe moko ayebi ndeni akojuge mutu na mutu atika mutu na makambo na ye soki aza vraiment asambelaka ya solo ayebi parfois ke korespecte moninga ne mwasi akosala yango te soki asali bongo seka azoluka bese bozala ne mayele bandeko na ngai na ndenge mabe te tozalaka meme bato hein merci beaucoup ndenge alobaka yango wana akoya na ye te 15h wana soki aye akoya na lukuta tozawa toza awa tozozela ye akosanisaki yango elimwe beta aloba na biso mpo toza tozela kaka ye ata 15 heures tozaka awa tozela ye tokoya na live wana mobondo tokosignale o compte na ndenge tozozela vraiment ngai pardon ngaso nazali te comme compte ne mpe nini yango tozela o bakolia te mpo na yo mama tozawa tozawa Sandra Immaculée tokoya na live wana comme so ngosaka na bato toya na live wana tokosignale yo mal tokobani yo paye baneti mokili ezala tokosali 30 minutes na live wana donc yo penzo za comprendre tokosignale yo compte osala live abo mpona kokosa bato tu prends déjà pour netoi bato tosuka wapi mokili oyo oza mataka bato te bozoluka babezodison moni biloko na kati ozobanga mpe tozongisa saka bangana makambo eza na Brazzaville ya Gistavia awa tozolinga tolobela yo sote mbala moko okende makambo ya yida au moins sikoyo non soki asalaki yango mpo aluka bese sikoyo charge sikoyo bato bamessage bapene akoka susu te yo osaka na bese akosumba akokima rezo bakimaka rezo bakimaka akokima yango nde akolapa akosignale oyo compte wana ngai na yo babona yango nde babwapi toza na biso na babone te tofanda na biso oyo mikosi yo na problème akoma koluka yo lisusu ozala lisusu à l'aise te akaye akaluba aka toyoka oti aloka mwasi bendenge bolingi naloba basi balobaki déjà bolingi nalobaki déjà olobaki tolokaki tolokotaki soi-disant saka yango oza mobali ti loba naloba nini ozokanga zolo pourquoi ozokanga zolo wana pourquoi olobe ebelebele na se a tozomona bamessage ozokoma me omati likolo loba te papa ti ubia olokoti te donc abekabe donc nakoma imagine papa ozokanga zolo ezolakisa ozokanga zolo kokanga zolo kochange voi te omonaki saku me omonaki saku te okanga zolo ndenge omonaki saku me omonaki saku te oza mikolo na kati awa po papa namonaki te biso ndo oza bapoawa soki ko original yani eza quel ça excusez vous excusez malo mais loko bazotuna explique olokoti yango ndenge nini yo explique bandeko na nga namonaki saku na pesa wana mpe likambo tozala mibali ou bien babasi awo omati explique baninga kitisa ye kitisa ye voilà c'est mieux biso bacamarade na bino awa ozomata na panel loba etonge mobali ozokanga bato zolo ozoluka babeza yango bokozwa yango bozela tu sais les sous ata asali bacommentaire il n'est venu rien dire ici là ayebi ke bazoenregistre bakoenregistre awa yango na changer voiture bonjour hein bonjour maman bo excusez nga vraiment parce que na koti na live na bino bo excusez nga nayoki yango banda ne bande te mais nayoki moi mpe mokie nayebi te so boyokanga vraiment bien s'il vous plaît
naye kana lobelo au boye na vie kobebe c'est une réputation et ça vraiment bien té et ça vraiment bien té ma case en fait non toloba likambo mais toyebaka ebande tolo mais toyebi ndenge façon makambo ekomela biso te parce que totalaka les devant ndenge makambo ekoma mais même so tokanga minoko na biso totala kaka totala makambo bato na miso on comprendre bolimbisa ngai pardon sono bomona na lobi mabe en fait moi je suis kinoise na zaïroise on comprend non navanda na kin navanda na Brazzaville maintenant kutu na Brazzaville mais balinga ko bebe c'est la moto loko te omoni tant nzamba pesa moto succès ngelo baka teke na simbikisi moi si wana Albert bebe sa réputation Aïda qui en fait Aïda simbikisi amoni babilo kwa rouge na kati asala ka boye est-ce que azana preuve babilo kwa tongo Aïda ko mona vidéo aye akola kisa ba ça qui na soza ma preuve bolinga bebe saka mboka muninga bolinga bebe saka réputation muninga pona nini to finga na makana biso déjà to yebike to za na biso mabe eza na kukesa on besa réputation mboka te atoloba likamba mutu nanu mboka kutu nanu to lo ma butu ya des pays non to lo bena likamba mutu attends d'abord non na yebite na lobi na yebi na ngate so bomono na ndenga mabe so bomono na ndenga mabe bolimbisanga na lobi na sens nini Aïda muta RDC oya lobi wana ala sala likambo aza congolais on comprendre ya Brazzaville mais là azo sala likambo maman wa tozozwela nde Aïda tomate lipeka Aïda tozaka kwa Aïda donc c'est normal le bac mboka asa artiste na RDC nyoso c'est normal pas le bamboka non na sisi na kuko lo bateto bo bando si RDC ni biso ndeko bebisa kote awa tozozola nde Alida lo banano ko mutema mkuso kwa botika to yoka na makabo bien kasi siko na sisi na no yoko bien dit omoni en fait non ngai soki bofinga na bino en tout cas e wana etalinga te toloba likambo tant que tosolola eloko fi oyo asali mabe nakoloba te ke nakozwa part mboka na nga soki nini témoin nazaki nomoni nga no nazalaka na Brazzaville maintenant na wenze na rimu njombo naza na Brazzaville naza mpe moto ya RDC mpo naza 100% RDC nazoloba na likambo tomoni bien te mama so bofinga na bino nga j'ai pas de problème eza problème te bofinga na bino nga esala ngolo te mais nazoloba likambo ye asali mabe mpo azofinga ntango wana aza ko azosambwisa biso mpe tosalela kisi tobona biso teke tozala bato bakisi eza succès na ye mutu tuna aza succès ata na répétition soki olingo travaille tous les esika nyonso ozala na travail otravaillaka balobaka clair soki osambela nzambe ya to lokwa mokonzi mpe mobikisi kangama na ye so mpo utilisaka kisi kangama na ye ye soki amoni ke eza yango kisi eza kisi na ye succès na ye asalaka nini kicomédie na kini te atambola partout yaka na Brazzaville Congolais nani ngwa Brazzaville akenda kuna bayibi eloko to abosana eloko boya po banda asalaki boya zongisi boya sali boyete boza na parti pour eloko te beza biso beza teke na live bo finga ngaso pe na loba mabete na zo para mboka na parce que pa Aïda aza congolaise Aïda aza irwa so ba mona na lobi mabete parce que oye reta aussi minyo na 4 on va vraiment compréhension ka yomo ka ba finga na nga finga bonga pe na kina stina machine live muta condamner pe Aïda zate muta finga Aïda zate bazolo ba de muta lobi makamba sa azo yomo okele bozo si yango alba azala connecté asala live nde na quelle heure yo leki bango tuna oloba te bato tu baza kati ya live oyo yo leki bango oloba te yo mpe longwa kasi wama ele bofinga na te na eloko asimpe motu waloba komo oyebisangaki wama ele te yo wama ele live eza boye moto na moto ana droit komata aloba nini ye alingi so likambo ya Aïda eza likambo ya yo moto mati panel te yo mpo oza modérateur ou modératrice te nga mo nazo modéré moto na moto ana droit oloba likambo na ye lobi nga nazokotelaka RDC mpo na RDC ya point de vue na ye bino bwana se wana pona ko contredire ba point de vue baninga te moto na moto na droit opesa point de vue na ye botika video ko shona depuis le bin ba live aka ko shona basi so ba vuka mika ko shona ngwa ngo matana papa lebo papa adorateur
Le problème eza nini awa tolobi likambo ya mboka te po biso so tomoni biso moto toloba minga to bakongolais ya Congo Brazzaville tolobi likambo ya mboka te mais tolobi tozokotela ne Aïda tozoloba likambo eza na jeu eza na nzela bocomprendre biso sikoyo ya komoloba ke bango na bango mibale oyo bazosemi comprendre te omoni oyo akomi RDC na moninga na ye bakoma oswanela nini na panete awa tofingi bango te tofingi mboka na bango te tofingi na biso moto te mboka RDC na mboka Congo Brazzaville to bato mboka tofingi Congo Brazzaville Congo RDC likambo ezali Flash, arrange ton micro, on ne t'entend même pas, même pas. Tapoter les lèvres, parler à propos de Sondra. Bino tout so ganga ga bongo kanga te. Hein bino tout na panel bonjour parce que bongo kanga ndé. Pas de kimia non tozo yo quand même pas. Bongo kanga même parce que il kamana lobindeni. Qui autre? Oh. Papa chika pardon. Bana basi nde boza mitema mikuse trop bapi mitema mikuse boza. Biso tona posaka Sondra aya ka Sondra comme bana biso makambo 15h biso tolingi live à 15h te Sondra kota biso kasko na live abimisa biso sac na la fois olobelanga okomela nini parce que nesto tozalobi si ya lelo bafashomela beaufort obe 33 pas facile dans la fin comme beaufort pardon dans la fin nazotindela yo beaufort pardon tolobi si yo lelo comme makambo RDC makambo ya Congo Brazzaville tosonela likambo ya Aïda tosonela likambo ya ekolo topoti makambo ekolo ngana na Brazzaville pa France faut mela beaufort pardon pas flash kolemba biso te papa lemba bana te yo mona pasta lemba bandimi na etonga jolinga arrêter te wana komi numéro Motako manga WhatsApp te pona ofinga ina linga ngaba message. Nga pona depo. La voici les lives, la fait votre TikTok comme moi était. Pas fait na ko ah téléphone yo. Téléphone na ko soma beaufort na la fin live. Awa na moto na chinda te. Nazo original on enregistre. Tango mona depo. Pas flash. Na komela yo wana espoir. Tango mona na komela yo espoir c'est que na chi depo. Ba flash biso biso to banana to ko bandimine tonga ba yiko sambela biso to yo sambela sikota ko to sambela te be ba ni verset biblique oyo pesi biso tem na biso ya etonga eza lelo kama Aïda donc tem biso foto lo bana na Aïda na mama oyo comment la Andrea so Sondra abimisela biso te saka Aïda na baba machala oyo amoni biso bandimina Yesu na komo na Nzambe to vandi kinya Na oluka pe ba modérateur na ba modératrice mais faiza bato baza connecter souvent bato ba wifi na pali o baza connecter souvent ngana za kana wifi na pali mais na yebi na cheza la ba modératrice ngoti genre ça on a pour gérer un peu live non comme sabato kitsa bato tout ça là bongo mais basala ngonde nini wana mama moto sana live musu tozo lobela nani to lobela nani Aïda. D'accord, bato RDC bon mata boya ko finga te po awa biso tout ozana kwa Aïda. Boya ka to comme bebi sa réputation RDC te, bebi sa réputation RDC beba nango kala. Biso ne to ko bebi sa ngoti. Eh mama ukomi kuna. Seigneur Jésus. Salut, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour maman papa. Bonne nuit. Malamu bongo. Ape malam nangolo nzambe vraiment. Na kyoroba? Oui, nazo na ba ndeko yango ya ba comédien ba Aïda souvent na mona bango ba traverser pour sa ville ba yaka osani ba yaka ko prester ou ba yela ba makamu susu. Baba ba yela makamu na bango. So makamu na bango o bango ba yela wana. Est-ce que ceux qui ba problème eli ba ko gérer ngote bango moko il faut ba bimso na réseaux sociaux. Ceux qui ça qui na ebungi. Eza problème na yo mon côté. Fallait sensibiliser bato voilà. Non Aïda
sikoyo teni wana na ndimi te ke teni alati wana ekokuta ata $50 ou bien $20, je ne crois pas. Teni wana ekokuta ata ni $20 ou $30. Ya babiloko ya mama tongela ou bien biloko ya tombola. Mais natali vidéo ne mwana mwasi azolela makasi vraiment ileleli wana donc je ne sais pas. Azolela lokola otobongisa mwana. Des fois bando na biso basi ba yokisa biso soni makasi vraiment. Tant ba kendo simbara peut-être makisi na bango ya kobatama basala pe mamu na bango ya batama. Basala mamu na bango ya batama. Est-ce que ça qui yango eza vraiment ya solo kende ko mwasi ona mona azolo bela ye mutamoni ça qui yango. Nalobi est-ce que c'est solo kende ko mwasi ona moni ça qui yango vraiment ya solo. Vraiment, ils ont. Oui. Bon, excusez, ils ont la partie mon corps au bolobi que tenuana y a nango kaka simple et tout. Nango doit ka exemple, il y a militaire ou bien policier. Ceux qui les lois perdre armes, mundu kinaye. C'est pas facile. Les a tenus oyo, à ta tenue de médecin, tenue en fait. Oyo zola tapona musala. C'est pas quelque chose de rien. C'est ça. C'est pas quelque chose. En fait, faut être là. Un médecin a coquille. Excusez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Un médecin, donc on a un docteur Nambiso. Ako bimali banda te yanzela sont na tenue. C'est interdit. Non, parce que au fait la tenue est sacrée. Et za tenue na ye o biso to yebela ye. Ezali ya bakisi te. Eza oyo e bimisi katikati ya bato. Biso à un moment on va replacer. Pardon? Non, même ce que Nazanda reçoit. Attends, Nazanda reçoit. Non. So kaza na ngoposa alo bato tongela ye. Ngana ko saela e teni wana ga lelo et puis na pesi. So kaza na ngoposa. Et ça problème té au fait. Ah, flaga ngo sentiment té. Ya ka réalité. Et ça va réalité dans le salon. Tango biso ba changer ka. Oui, quand on a tapoté le live, il le bama le bien. Il quand ma yida motorisé be faisait le bama kao. Moi mon papa travaille à côté de salaire banque il y a un salaire roi a bossa ni mbongo tuna taxi qui la justice ko qui na communiquer jamais les gars yo bomanzo to loba nanu papa en plus azoloba ke bozwani nyonso mais teni na ngai kaka boyela ngai teni na ngai bozwani nyonso dans ce mbongo eza kuna bozwana bino maboyela ngai teni vraiment. Ah, mais sinon vraiment, ils ont tenu, hein. Tenu à l'eau à Munduki. Omoni na problème Aïda, boko yuko lo bala bino boko kena eza kwa mtako esimongo be kotana mutu akwe esimongo benete. Aïda eza teni na ye eza ya mustaba. Alors bi kenzo ngana ko na teni o. Do so ba chombo ba chona teni Aïda yo teni Aïda. Ah bi sa kinzo ka lo bi kena men aussi kena ba en plus teni à soda ça différent à Aïda. Teni à soda au salisa. Mais teni à Aïda dans 30 minutes va saler on peut pas pêcher. Na garnison va repêcher ailleurs même si on doit pas punition mais va repêcher kaka. Lobata. Est-ce que teni à Aïda ni lobani? C'est ce que je dis mais na biso na sonde tozawa tobungisa bilamba te tobungisa pe bilamba tobungisa na bon. Mais pour la wana ndazo lela ndezo kamisa biso vraiment. Et wana pardon. Excusez s'il vous plaît le panel s'il vous plaît. Pardon. Bango kuna balobi ke buyi nani mota kufa abino pe désordre. Banzela ma boyo kanande nini o. Pas fashinga tinga nazo bloquer micro na ngai sang tango ba to bazolo bana zo bo. Moto to na to mata kuna soutenir ite moto na point de vue ibino bara kuna bo juger ba point de vue moto na point de vue. Ngapi na koza na point de vue wana na kopo boye omona auto changer level ni nezo la botika sentiment wana ba mona biloko na kata sako wana ba mona te aza star ana to ko se protéger ya ba protection et nous on s'en fout de ça mais botiko ça le rôle la Aïda assez moto ba to mata pe point de vue na bo nous contredire wana ngolo bino linga Aïda kolika bato ba mata wana papa ina koloba oyo kayo papa na biso ina koloba ozo yo kayo mama papa pona nga non. Bonjour na bino nani. Na lundi live bien na moni ba vidéo ya Lida na moni ya Koko. Pona ngai selon moi Aïda na plein droit ya ko réclamer biloko na ye parce que Aïba séjour.
mondele à sa facilité biso to ina réseaux sociaux en plus à star pour moi ndenge Sandra zo loba yana ba kisi yana ba bleu ya bleu na njoto moto na manière na ndenge à vivre que vie na c'est pas dire que nous to vandi biso tout na live wa moto na nyakota kota nganga te baninga ba lobi ngwa non oki kota mambi kudi ya sokola yo mi mona maoza kindumba eze ya ye pour moi ngana na kota na ngate Olobi Voilà, vraiment, c'est là que mon ninga se pesait à l'okuta. Sans dans 15h c'est quoi? Amata, aloba, là, sa vidéo, pendant tout tika, mon ninga, mon à la l'aise. C'est sa sueur. Abandonne en kala, et là, qu'on a hein. Pour moi, c'est comme ça, hein. Et de juger, il y a qui, c'est sa vie, hein. Il y a qui, bah, rituel, il y a moi. Excusez-moi, pas ça, je me demande combien à Sali Live, c'est vrai? J'en ai vérifié. On a encore l'okuta. Ah, ça, là, il y a deux téléphones, on dit 15h et 12h. Nanga yiba ko ngoli saku wana e ko tapina ndako na ye en fait moi moi wana fallait la vidéo ah Sandra Immaculée na 15h mo bondo signalement na compte tout oui papa bangana mina loba boye Aïda ayaki kosala mosala na ye na baza asali mosala na ye donc retour na ye ndenge amonaki ke non biloko na ye ebungaki alekaki na réseau sociaux ke non place amoni ke non c'est facile ke on akoki korécupérer koli na nga amonaki ke eza na réseau même avec tontine oyo ke non alobi ke non arécupérer bakoli ya Aïda il falaki ke non abenga mpe kaka kopo oyo batunaki na Aïda il fallait qu'il y ait alekisi ke non te koni Aïda yango ata fungoli na kati amoni ke non Aïda zana kisi nda lobi ke amoni la mama ko rouge bakangi amoni na nini moko bo le problème papa Flash no to vandi siko boye to komi na kimia nga pona nga kaka likambo ndenge za en tout cas to komi de koloba ya sérieux pona nga Sondra fait pas le bandé bon moi histoire côté de Sondra na lobi ma bébé na histoire bazo loba ya sac yendonga zo bimisa maloba wana ezaki nde bon te pa abandonné est-ce qu'il y avait ko kende maison da ba ko kanga ye pona likambo ya lobi non Sondra na minute na moni abimi immature pona vidéo ya ti alobi nanongo leki na ya zoloba ke leki na alobi ke yana musate yo so mona moto oyo eko ya téléphone ya portable no yo mondela sala téléphone pone zala ni ya personnel yo za na musala te bo za na musala ke son téléphone bosi bo mona ngo wapi mama espoir ya ka kote na likambo Mariam Namu ouais bonjour ouais bonne nuit vous allez bien allô moi d'habitude dans le matin ba live bon quand on a micro te na kanga micro na tourne bien tourne un peu pour kanga micro d'habitude dans le matin ba live te sur na matin live parce que trop c'est trop Aïda soka perdre teni na ye aleli parce que elamba mutu bunga bongo te premièrement aza actrice eloko na eza na kiss te eza elamba teni na ye yango ne pesela ke mbongo yango nde lesaka yango nde sala ke lelo aza ako perdre ngo facilement te so bino bo mona ka kiss biso to mona kiss te moi de ma part je trouve ça c'est normal parce que teni wana mutu ako yibe makolo à travers teni na ye so boye bate quand elamba mutu nde ba yiba mutu nyonso evia mutu spirituellement pe physiquement bino bo monika ka kiss akolela teni ne oui c'est normal parce que teni ne wana nde mutu memaka poto teni ne wana mutu sala Aïda lelo azala Aïda eza ba bilambo to sombaka te kaka teni wana bo mona nde mutu sali azala il faut les langues c'est normal c'est tout à fait normal peu importe azana kiss c'est sa vie privée et tali biso ne l'autre parce que mutu na sa moya azana ba protection et toko juger était d'après tout poli ko juger ba tout mais tandis que bino moko na ba vie privée na bino bozana ba kam privé bozo sala ebele ko koleka même o bato base exposé alors tous un peu na ba compréhension ko comprendre makamusus so mutabungi selo ne so mona trouver ngo mona ngo eloko mo mona trop banane o leki ngo ki o bana ko loba lo bebele azana kiss et tout ata azana kiss déjà mona mutu ana kiss ba ko kangisi bakangela kiss te parce que ça vient mutu yemoko tous ayemo jour ko fanja ba juger ne juger point c'est un peu ça
ya solo nga penga na appuyer sur ça atanga mon ezabui soki na bungisi lamba na kolandela ngo po le monde aujourd'hui comme mystique makasi so bungisi lamba landela ngo boso ke sela ma bena mo on ne sait pas eza elamba na ye via latango mutokine za dena lamba wana elle a le droit de pleurer po mutu pas ko bilamba na ye wana asala ngo ma bela ma be yeba ke kolanda ye parce que déjà latango atoka nango affaire le travail nango elle a le droit de pleurer parce que elle sait très bien na makambo wana soki bilamba na ye bungi faut kolandela ngo c'est normal. Non, c'est normal, elle est là, c'est normal, elle est là, pour moutouper à cause de l'épée à travers la bawana. Attends, là, le bac à par choix. Aïda a raison, les lambanaï. Aïda a raison, les lambanaï, parce que les lambanaï, les identités, là, ici, là, que vous savez, les lots. La coloba. D'accord. Donc eza elamba na eza normal les lamba na parce que eza lamba na eza lamba zo sala loye azala Aïda eza identité na ye ana raison que les lamba na azo comprendre te batonde bazolo ba kisi eza na rapport te na kisi eza na rapport ata kutu atati selon moi ya ndenga azo mona parce que c'est ça en fait parce que na kana message na makaba live te ben na yoki yango kaka esalinga kitoko tende bato bazolo ba kisi et puis sur azana kisi ça ni sur azana kisi la personnalité ya comme nango c'est normal à se protéger. C'est normal à se protéger. Déjà, elamba ana soki moto musu soazu anga yebi keza Aïda ko sale mabe. Wazana si biso te tozana biso na ubata mamutata zo elamba na biso parfois ko bwaka nga eza ngombindo. Mais oya ko yeba keza ya Aïda ko pe ko kota bimina ngo pe esale lo musu ko mpende musu. A baby si evina ya baby si avenir na yezalaki. C'est un peu ça wana vina na iloko wana. Kambo izole quand même plus sur la toile. Pardon? Si non, de la deuxième ata zana kiss ou bien zana nini eza vina ye etali biso pe eza vina ye a continuer vina ye ate la pas la rejeter wala tout biso to ko dans les quartiers parce que les carapons na rejeter la ba live pour nous adapter vraiment. Ça non là ça appelle sa vie là je pense pas que là ils sont importants dans la panel là. Oui, da quitte nous pour quitter ça non ya quitte ça non ya ça nga maman. Maman oyo alobaka te mama Manu omoni biso ntango tozolobaka biso ke tolobaka okomi lisusu mama oyo aloba bato ebele balukomata bamatisa bato mosusu Matisa bango Noko, bonjour. yoka yo mama tozoyoka yo Aimé vient de donner. Oui, mère. C'est pas un dérangement. Bonjour la communauté. Bonjour ma bâtiment. Tony Toloba. On appelle ça peut apport dans le Aïda. Aza star. Aza artiste ou bani un peu partout. Et l'eau, Aza a droit à coller là. Et l'eau connaît comme il faut. Et puis la dame a lobby que à mon ça qui vont parce qu'il y a un indé à qui Aïda na tatsinaye. Aussi courage. Au fond lisa qui a muninga. Et l'eau koyo moni na kati. Au moni qu'il faut au lobelango na télé. Tu pouvais même kolobaka que non ma sœur na moni ça qui na yo eza na maboko na nga benganga. Et tika na ngobongo. Si koyo moni que au loba ça qui wana ezaki soki na matiti ma biloko rouge et tout consort. Si ko so de lobby que ça qui na na biloko wana kati to ndime ezala pe na mbongo na kati. Oyo tangi ka biloko yo moni po o humilier ye parce que mutu na mukila zaka na besoin a humilier muninga. Tondimi ke biloko na oyo lobi ke emuna na kati Aïda isa ya Aïda. Mais ceux qui se collent pas Aïda bi oui ça c'est qui na mais biloko na msu yo moni biloko msu za ki na kati peut-être ya valeur et monanité. Ako ba pe ke mbongo na ngeza na kati mais or moi be na kati qu'est-ce que tu vas dire?
Et puis, Namoni qui osa maman, osa na nona moussapi, osa mère de la famille. Est-ce que vous avez sécurité, sachant que cette personne, c'est une personne publique? Moi, na wana zap mutumoko public, et là qu'on a zo loba, est-ce que vous allez bien, mais vous allez bien te? Ok, ko chama nikete, moi, ba so manika za kizengi, ba so manika za zo ba ko ndimaka oui, yo mutomoni sa ya Aïda, eza ya solo biloko muni na kati, eza pena ya ye. Non, 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 c'est le moins à la tête, madame. Oui, tu as vu le cercle de l'autre. Même Mouninga, le banana, mon ici, qui n'ont pas les cabines, mais balé. Yo, Monique, on le bango na réseaux sociaux, parce qu'il y a les là qui ont un réseau social, tu n'as pas tort. Là, on tangi biloko ezalen, est-ce que ça qui pense qu'à important le biloko ezalen na kati? Est-ce que on tangi ka biloko na croyant que ko humilier Aïda? Pour mu kilese baby, mo kati mbila za moi singana na lititi, ba pasteur ba za masingana bango na loketo. Wani ya artiste za na ngote. On ngo tsango munene, on ngo tombola ngo likolo, ko soto lobike na seka na pe mbongo ezalen na kati. Osandeni tozala bien ko yaya mama za mutu mobe asangisaka ngane na loba na bino bandeko na ngana na kata boutique na ngai nena na kata boutique bata modèle na modèle ba bossa na biloko za normal ko bossa na eloko muninga na réseaux sociaux ayibisi bino ke non na bungisi eloko yo omonyango bien merci en tout cas star na ngai ça ko bandeko luka otomola ngata na vidéo na ndo bandeko sa bossa kino yango yo na fongoli te na biloko za na kati te mais so ke za ondozo luka yango peut-être yemo kwa ida ngaba lote mais fongolo na kati peut-être loko na ba so za na kati yo mutapeso accès fongola saki na ye azatane bokufaka tane bokufa pena ke ndongo loba kaza matiti ya rouge na matala so pe ni na yebo so bana o fongola ngo be okufi misu o fongola be bana ba kufi o ngo zongela ida ke saki na kina bloka kisi na kati ya ngo na fongola ki pona tala o fongola ke ngo tala na pesa ko permis so tala ngo na pesa ko permis so tala ngo mutu mota pesa ko permis so tala ngo si réellement za ba kisi na ye yo zo fongola yango ozana mo sali bala ozana bala no akata ndaku esali ba événement na kata ndaku no olinga oyo esa ida ke saki no mutu bomeni ngaba na kata ndaku na aida ndaka sala video na lobela bino ke so bomoni saki na bo fongola ngo boni bona fasita ko emilia baninga boy et puis ko loba ke muni mansala rouge mani ke na pesa ko raison mbongo pesa la na kata obimisa pe mbongo wana wala kwa yo moni achaki eloko wana kata ba kiachi na mbongo pesa la na kati okopesa pe mbongo wana oh to flash na musana na kiti Mama Léa yoka ngapona nga biso tuza azo sala misana biso boye za omoni musaka ya mutu a client bosani eloko ne okofongola ngo to tika ngo wana c'est une personne publique alobi na réseau saki na ngebungi loko monyo eh mama Aïda ndeko na ngai tala ko saki no yango ezaki na saki na taxi ndeko na ngai yango soki yango yemo kwa Aïda loba no mama fongola na kato ta solo eza pena ya ngai po ba saki yango peka na ngo ebele yo zwi saki na ofongoli omoni biloko sengela ko mona kuna akade